ndenge bato balobaka ezaka lokuta ke papa Simon Kimbangu kiangani ye kaka te tata Simon Kimbangu aliputa eza ye na nzoto wana sikoyo kaka ndenge aloba kaka ndenge asala eza kaka ye kasi na nzoto wana oya kopesa ye valeur te oya kobanga ye te oya korespecte ye te akomitia na pasi tata ye moko alobi biso bakimbangiste tobondelaka kombo na ye ntongo midi pokwa me tobangaka ye te kobanga te eza kaka te ke kobanga mamusu tosalaka eza malamu te yo ozomona ke tata azomona nga te me toza na baange gardien oyo bazalaka na biso bakenda kopesela biso barapport air nyonso alors ntango ozobondela tata il faut ça nini faut banga ye mpe ataki ya komona ozongolobaki ya komona o te me yebaki na mosika azomona o mabe na biso yango nde etiaka nzambe mosika na biso berere tosalaka etiaka nzambe mosika na biso toyebi ebele bazalaka ke bayebi komela masanga te me omela masanga na kuzu na ndenge ya kobombama nga na banda omela masanga penza nga na banda omela masanga avant na banda omela masanga te mais après na komela komela masanga ba boîte mais natiki natina moko te so totali bandeko nanga mokili oyo eza ya biso te tala momo tokomela ngo ba jeune nde baokufa ba jeune bazokufa tango akala ezalaka mwa mikolo milelo ba jeune bolala bolamuka boye mwana mwa 25 akufi bolala bolamuka mwana 22 ans akufi bolala mutu donc mwana 28 ans 30 ans 35 ans bato bazokufa kabo mpona nini kozanga kososola kozanga boyebi epui ntango liwe eyelaka mutu nzambe ayaka donc ayaka donc azolakisa yo ke likambo ezoyela yo na ba tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais azolakisa yo ke likambo ezoyela yo sosola ngai soki kososola te kozonga na nzela tata te ndesi na kufi nde ebele bakamwa debele akufi ndenge nini akufi boye ndenge nini mpona kutane na liwa efungwamelaki nga surtout ane euti oleka oyo non ane oyo toza oyo ane oka toza banda 2022 2023 liwa efungwamela ye nga mais tellement ke nazalaka quelque soit mabe nazozonga na nzela ya tata yango wana tata abikisi nga nasali combien d'accidents batutinga combien de fois au moins ba tout ayo mais on sentit que fallait ba niato bo on sentit que ba bendi yo nakutana ba makame belé ba accident belé paralysé nzoto mobimba mais la bibi libanda na télé na obele la tata na sali nini na sali lote mais tata zolo balangana molimo tika makambo so sala nazo bikisa yo po osalela ngala bo mwana so to sayeli tata na bosolo to senti kimia na ye nga na ozo mbongo na osimba mbongo me nazaka na kimia te me lelo nakoma na kimia moko oyo nambona te na mokili nakoma bituba tie ye langa deja tata lakisi nga ke place wana longwa sala boye ezongisa boye na ndenge ya koprie mpona nini nazwi ye na tie kati na nga ntango na bandaki wana ka nazo kendeka bambiance balo yenge me natalaka mosusu bato mosusu mona pe ponga bazinga kozana vie ya bien vie nanga nzambe nasimba mbongo na ozo bambu me vie nanga nazo s'en sortir te tala baninga o mona pe kimbanga olo bapela ba kimbangiste j'ai comment ofungwa mais on a appelé que oyo pena savant comme s'en sortir azo conduire azo vivre bien ngala bandolo bango me ngai sikoni ngama ko na bandolo babongo me mukolo tata loba na nga alobala nga otalaka ba photo ya bandeko mususu vie na ye komi bien ya yo eza bien te pourquoi po bango bazwanga batia kati na bango bapesa nga espace malgré les erreurs mais bazana esika o batia nga kati na bango yo peso ko zwi esika otienga kati na yo okokoma lokola bango nebi bato nga natalaka magena ko tanga pe ko bona bango te elekela nga labi oui na kantango trop tata zo regretter bato ebele ba otanga kombo na nga bato ebele ba obondela kombo na nga
mais baotosanga te bazobanganga te tosala kaka mabe tochange mokolo nini tobongwa na mokolo nini tosalela tata na bosolo mpo san ye na bavi na biso eza pasi toyebi yango bien oyo alobaka neti nga na okamwa motu moko bike nga na bongwani mpo Jésus ayaki komimonisa epa na nga ah yo oza noir Jésus ayaki komimonisa epa na o mundele ayaki komimonisa epa na o bosambelaka surtout bato basambelaka Jésus bosambela bi bobelelaka Jésus wana yana aya amimonisa pene na elongi na ye penza Jésus aye soki akoya penza boye okoyoka voix mais amimonisa mobimba na ye omona siko mobimba ya moto ayaka kolobela o nga tata ayaka kolobela nga tata amimonisaka na vie na nga même na nzela ya voyage na voyager tellement pote na kendaka ezaka trajet nazoyoka baaudio ya papa Simoki Mango kiangani mais nazozwa révélation ya papa Simoki Mango aliputa yango naloba réincarnation wana ezaka na ntina to négligea yango te bandeko na nga tozalaka na nzambe nzambe molimo santo aza kati na biso alors tosalaka oyo alingi soki tosalika oyo alingi ezala esengo mpo na biso ezala vraiment bien mais tozobelela ye tozokumisa ye mais tozosala oyo alingi te bato ebele bazwaki bason na ngai nalandaki motu nyonso azwaki son na ngai ye ozwi son na ngai nde nazokumisa tata Simoki Mbangu nabondela nani mais oza na meshe na mutu oyo tata alingi te ozwi son na ngai moza na meshe na mutu so nabondelaki Mbangu te nabondela naye pourtant tata alingaka meshe te alinga meme bote te nga natia asu bote te ni nga na ndo otia bote pe na makasi na omonaki nakomi mabe mais na ndimi nazalaka mabe na nga boye poni bana na comprendre ke na wuti na source ya liwa porte efungwamaki na vi na nga makasi mais tata ya kokundola nga tata azolakisa nga na vi na nga donc koma nakomaki boye na esike bandi na baoyo makambo ebele oyo tata alakisi nga na comprendre ke nana nzambe na comprendre ke nana saint esprit kati na nga mobikisi na nga elonga ya vi na nga tata pesi nga na bakombo ya basoda oyo nga na koki kobelela basoda baarmagedon bakenda kobebisaka ya bisika oyo bazobebisa mpo na nga bisika bazokanga mpo na nga na basoda oyo na koki kobelela mpo babatela nga mais mokili où allons-nous tokompone tata mokolo nini soki tososoli ye même tous les peuples noirs nde nazobisa bino boye soki ka bososoli tata Simoki Mbangu tobiki omonika ndenge biso tokoka kosala eloko te ndenge toza tokoka kosala eloko te tolata bilamba mindele tolata nyonso ya mindele peuple noir omona pena elobaka opale papa dengenda alobaka boza na nsima bwana mabele me tokoki kosala nsima te bainstrument na po tosala yango mpo tokosala nsima eza nango facile mais toyebaka tata te tozalaka na tata tososolaka ye te réincarnation wana nga na yebi keza na tina o ayebaka na ye te o amipesa na ye ndima nekobima libanda kotika tata na yo kotika tata na yo me ondima okende o église kimbangisi ekokoma mibale te me otika tata na yo me okenda ke nga na kimbangisi te me tata na yo ye wana otika ye wakimbangisi te te seke obebisi nzela ntango osala tata